2000 ans akina mokilo sopaki makila pe na makila wana oyo sopaki ne kulusunde lobiko na biso délivrance na biso pe nyonso to dali koka koyeba te na nzela na makila wana sopaki ne kulusu na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Kombo na ngai papa Eugène et kombolo pe nazali awa na à côté de moi bozali komona un homme de Dieu afandi awa na ko présenter été kozala malamu yemoko alobela bino yazali nani asalaka nini et puis tozani na pokwa na lelo. Merci papa apôtre Eugène Kombolo na ndenge opesinga parole nzambe azwa lokumu soki nzambe te tulingaki pe toyebana na bino te à travers la télé. Nzambe asali grâce que tous se retrouver ce soir pour que tout partager oyoye atie na kati na serviteur na ye afin que moko na moko ayebana tina na kozwa de sa part pour que azwa bénédiction. Kombo na ngai ezali papa Achille Salé, ezali un des serviteurs de Dieu, un homme de Dieu, bien sûr, aza pe na ministère oyo nzambe abenga ngai. Bon, en dehors ya mosala na nzambe nazali pe na mosala na ngai oyo ya bomoto, c'est-à-dire en tant qu'un professionnel nazali business entrepreneur na niveau ya Congo. Je pense que la structure là pour l'instant. Amen. Lelo tozana un message moko ezali très important. Likambona fondation, likambona fondement ya vie ya moto. To salaki message yo semaine passée, mais esprit de Dieu ezali kolobela biso te sengeli susto kota na mozindo ya makambo malamu poete ndenge tozali awa balobi ete sengeli soki oyebi makambo malamu na nzambe malamu kovanda na yango yo moko te kozala malamu olobela yango na bato. Toza komona awa tomonaka likambo tomonaka yango toyokaka yango mingi ke nzambe tango asalaki moto ya yambo asalaki ye ndenge nini, moto ya yambo wana azalaki ndenge nini. Toyebi bien que na mokili soki totangi na mokanda na Genèse chapitre 1 verset 1 ezolobela biso boite mokili ezalaki na forme te balobi mokili nzambe asali ezali na date concrète te papa oyo koki koloba te mokili salama 1 million d'années passées, des milliards d'années, non. Na oyebi ke na ba grec balobaka eloko moko to mona yango baloba yango eon ezali na sur le point grec bien, oui langage ba grec très bien. Balobate mokili ezalaki na âge nango okoki ko déterminer te. Mais eloko tozo mona balobi ete mokili ekomaki na molili wana ekomaki cause na yango ezalaki nini. Balobi ete avant Nzambe asala Adam na Eve ezalaki na ba créature mususu nzambe asalaki babengaka bango ba pré-adamique race pré-adamique bazalaki kaka na mokili mais mokili ezalaki na masumu ebele Lucifer abebisaki yango pe tango ayaki kobebisa yango ekosala nini mokili ndenge ezalaki ezali susu ndenge ezalaki te. Quelque chose s'est passé, mais quelque chose doit se passer, c'est passé ki ndenge nini. Et pour le biso awa soki totangi na mokanda na Deutéronome chapitre 32 verset 4 tokomona justice ya nzambe ndenge ezali. Soki totangi na Esaïe chapitre 45 verset 18 tokomona justice ya nzambe. Tokomona susu na Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 ezolobela te nzambe atia kati na moto éternité na ye moko parce que c'est lui le créateur. Tomona ngona Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 et le biso yango. Et puis si na mokanda na Psaume chapitre
18 na verset 30 elobeli biso sikoyo na barase oyo nzambe asalaki toye komona ete finalement pour na temps aye kodeside te asala moto mais ekozala na mokolo mosusu tokoya kokota na profondeur oyo parce que soki moto oyebi fondation te ozali bien instruit na fondation te oyo nyonso kosala ekomema yo nulle part mais yango napesi nde fondation wana na pokwa na lelo epuis nalingi kokota sikoyo na toye na Adam nzambe aye kosala Adam aye kosala ye ndenge nini toye komona te nzambe ntango asalaki Adam avant Adam na Eva ezalaki na race wana soki mpe nakoki kokota yango na bato bazalaka ata mosusu sceptique na bamakambo baolobela bango bakota na kanda nzambe azalaki na yango na barace oyo tobengi pré-adamique race bakomona yango na mokanda na Job chapitre 9 verset 1 à 8 bakomona esika moko Jérémie chapitre 4 verset 23 à 27 wana place démon origine démon et puis na Esaïe 24 chapitre 1 makamba démon total isusu na Job chapitre 38 to komona na 1 à partir à verset 1 16 pe na clé verset zalia na 7 siko to komona isusu na mokanda na Job chapitre 25 pe à partir à chapitre 1 à 26 to komona pe na mokanda na Psaume chapitre 104 verset 5 à 9 to komona siko balobi Lucifer azalaki nani Lucifer azalaki ange oyo nzambe asalaki Lucifer amisalaki te mais nzambe azali moto asala ye azali te ezali compliqué pe difficile ya comprendre yango mais soki okoti na baécriture okoya omona te réalité wana ezali réalité wana donc yango esengeli to accepter yango Lucifer azalaki lokola créature moko nzambe asalaki azalaki bongo kobatela moto azalaki lokola ange azalaki entre mokili na monde surnaturel ya nzambe sikoyo na Isaïe chapitre 14 verset 1 à 32 okomona biloko wana na révélation 9 okomona ndenge esika démon bavandaka et puis na Ézéchiel to ekotala ngo oyo na oloba te nzambe asalaki Lucifer Ézéchiel chapitre 28 verset 1 à 10 ezo révélé Lucifer ndenge azalaki na esprit ya antichrist et comme na place ya chapitre 28 oyo à partir ya 11 te na 19 ndenge akomaki diable l'ennemi na nzambe et puis tango ayaki kokoma lisusu faux prophète oyebi yango te Lucifer oyo akomaki faux prophète ayebi nzambe très bien ongano tozokumisa ayebi bien ayebi te nzambe akosaka te nzambe azali soki alobi likambo ekosalema mais ye lokola afandaki na nzambe bapesaki ye mingi makambo na musique yango moni musique ezali moko ya basujet oyo je viendrai dans les prochains jours kolimbolela bana na nzambe na mozindo biloko tobengaka les 8 royaume oyo ezali kosala ndenge culture ya biso bato na mokili awa soki ozali na mauvaise fondation papa eza problème donc tokokota na eloko wana na sur na moi oyo tokobanda avant ici la tokokota 8 semaines mobimba tokoteya musique tokoteya makambo ya baloisir biloko basi balataka na matoyi biloko ebelebele tokoloba ngo eza na bible tokoteya makambo na média ndenge tozoteya awa média ezali kofaire partie ezali 4e force ya mokili oyo siko tokoteya pe makambo na éducation
éducation ya mokili na éducation ya nzambe tokote yango na mozindo et puis tokote ya pe makambo ya bomengo ndenge batu basalaka bafaire nzambe tokosambela c'est un businessman toyebaka yango aza free marketier omoni nzambe azali pauvreté sikoyo ebongi bien koyeba baprincipe malamu tokoteya makambo na gouvernement ndenge esengeli ezala tokoteya makambo na religion nzambe ayela biso religion te ayelaka biso relation pe communion personnelle yango nde babiloko tokoya koteya me yango na yango ebongaki bien tozala na mwa fondation lelo tokoya komona makambo ebele na ndenge na nzambe sikoyo nzambe adesidaki te asala adam mpo abomaki deja mokili wana sikoyo mokili ekomaki na forme te yango toyomona na mokanda na nzambe soki otali bien mokanda ezali buku ezali na bible ezali le plus ancien ezali nde mokanda na job ezalaka jeunesse te po job wana eza na place nzambe azotuna job alobi ntango nga nasalaki baange yo ozalaki wapi ntango nazosala mokili ozalaki wapi ntango nasalaki monde materiel otokomona ngai na yo atuni job abi yo ozali nani po te oya kotuna ngai tokozala na place moko tokoya kolimbola yango mpo na faute ya temps parce que toye komona awa na Genèse chapitre 1 verset 26 nzambe alobi boye puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na Genèse chapitre 2, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et puis mais na verset moko na zasu na 7 ou na 17 alobi boy apesi mibeko apesi ba instruction alobi na Adam alobi ke mokolo oyo yokolia omoni mokolo abi mokolo okende kozwa nzeto ezali na 4 na kati ya Eden obi ke na Eden ezalaki na Eden mibale Eden oyo ya présence nzambe atiaki de souffert et puis na Eden oyo ayaki kotia Adam na Eva na iste ya Eden sikoyo balobaka na biso na sala ba recherche mingi balobi ete tango Lucifer azaki na mokili mission ezalaki ete tango batu baza koyemba banzembo banzembo na Lucifer akamata yango memango epai ya nzambe azalaki lokola mwa médiateur moko boye sikoyo balobi iniquité kokota kati na ye sikoyo alingi sikoyo lokola kosala nzambe lokola ku po te ya remplacer nzambe or ayebi te ke ba chose secret nzambe ye moko mutu azali ko retenir yango omoni awa balobi te car le jour où le jour où tu en mangeras tu mourras nzambe alobi apesi mutu déjà ba instruction yamba bingaka te instruction oyo yo ozali kolanda na vie et ko déterminer futur nini olingi ko créer omoni instruction est-ce que tolandaka ba instruction malamu problème ezali yango pono reçu na classe nayebisaka bana na bi bokendeke na bino mosika te bosala ba démonstration neti boyebi te yoka chiche na azoloba nini soki olandi instruction malamu instruction namona prof akosepela mpe akopesa bapoint ndenge moko eza na passage moko na nzambe alobi napesi yo instruction mpe nazali koveille sur ba instruction wana est ce que tolandaka yango malamu toyebi te l'ignorance sikoyo toyi komona lisusu awa na Genèse chapitre 3 na verset 6 alliance oyo nzambe azalaki nango na moto eye kokatana balobi ke esalamaki ndenge nini balobi te la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence balobi te na cette balobi les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus ayant cousu de feuilles de figuier ils s'en firent des ceintures sikoyo toyekoya
Genèse 4. L'intrusion de la violence. Violence est kokota na mokili. To ekotanga na liboso mokili nzambe asalaki ezalaki parfait. Et puis du coup, mibeko bapesaki bango ba désobéir na yango. Et puis baiko sala alliance oyo bazalaki nango na nzambe soko oza na alliance na moto oyebi ke okomona moto wana ntango nyonso sikoyo leur alliance ekokatana sikoyo ekosala nini bazalaki lisusu na connexion na nzambe te sikoyo ekosalama nini violence ekotei na mokili leur violence ekotaki na mokili ekotaki ndenge nini toyekomona awa na awa balobi ete nzambe ntango asalaki Adam na Eve azalaki kobenga bango ba Adam bayebi ke mobali basalaki liboso nzambe abimisi mwasi na bakoti yani nde balobaka opération chirurgicale moko moya ko comprendre yango ezali te mais ezali ya solo soki totali pe réalité yake makambo na nzambe ezali ya solo awe ko bima place moko balobi we Adam akomaki âgé de 130 ans aye ko engendrer fils moko mwana oyo baye ko bota aza komaki na ressemblance ya nzambe te parce que nzambe asalaki biso na image na ye tango nzambe asali biso na image na ye nazonga nanu mwa moke nazali na eloko moko nalingi koshoke lelo pe batu awa ezali image ya nzambe na kati na bomoi na biso ezali nini papa na ngai tango nzambe asali moto na image na ye alobi ete asali biso po toyeba koloba minoko badifférent balango tozali koloba lelo eza nzambe moto asala yango oyebi na mokila lelo eza na plus de 6000.069 différentes langues na mokilo oyo toza nango lelo plus de 7 milliards ya population mondiale oyo eza mondele te moto alobi na biso toloba lingala oyo te lingala tokoloba by the way tango numéro d'azalaki na Genèse chapitre 10 bokomona place moko te numéro de azalaki un homme puissant que nzambe a utilisaki ye siko numéro d'abandaki kokommunike nde na lingalo ngano tokoloba bacongolais ke toyebi yango toyeba yango un pasteur nigérien aza koyebisa biso mais congolais alukaka na ye makambo te congolais azali fo oyebisa ye likambo ntango oyebisa ye likambo azomona yango eske ezali ya solo mais ezali ya solo na empire ya Mésopotamie na tour de Babel monoko baki kokommunike eske papa ezalaki lokuta ezali ya solo eske toyebi ke monoko tolobaka lingala elobama avant que anglais o tozoloba elobama avant même français même balatin nyonso oyo mais biso mwa bacongolais tozo se rendre compte te tokoloba tokoteya bato makambo na nzambe mais tosalaka mpe barecherche ya makasi mpo tomiyeba baidentité na biso et puis awa kozala en relation na bato nzambe asala papa tobotamaka na mokili biso moko toya okutana na bato tobotami na bamboka moko mais tose développe te tokomi tuna bio na mbula mais moto il a fait na yeba écoute avant omoni eza un plan de Dieu qu'il a fait yango moni moto ezosengaki na pokwa na lo oyo azolanda biso to développer discernement spirituel yango eza lokola éducation oyo esilaka te kodévelopper un choix moralité vie à moralité comment koyeba koraisonner malamu kokoma créative et innovative na l'église na biso makambo basala soki ya combien tel loka yango il y a pas une créativité il y a pas une nzambe alobi atia biloko wana na kati na yo na kati na ngai na kati na ser na kati na bato toza na bango pe na kati ya bato bazana mukili oyo est-ce que toyebi yango kozalaka pe l'esprit ya sacrifice est-ce que toyebi yango rien nyonso eza na kati na biso pe nzambe atie ba informe ya ba intelligence na kati na moto nyonso toza au moins na chaque moto o toza na 7 milliards ya population on a plus de 10 formes ya intelligence na kati na moto pe tozali na sous biloko babengaka ba intelligence eza plus de 23 est-ce que toyebi yango tokoya kolimbola yango
na mokolo mususu na moko pona ko éclairer le peuple de Dieu. Et puis ndenge to fandi awa nzamba asala biso, oui tozali image de Dieu, mais torezonaka ndenge mokote ba mususu baza ba activiste, ba mususu baza bato balingi ko réfléchir mingi, ba mususu baza balingi ba théorie ebele, ba mususu bazali batoyo. Donc pour comprendre likambo il faut expliquer, mais au moins que to ko zala biso ndenge mokote. Donc il y a un moment que le Seigneur dit ça la différence on a pour le peuple de Dieu ba yebate ko sala kanayo forte o lukaba batu na mukili ba raisonner lokola yo o kokokate ezali nzambe mutu asali yango moni manufacture ezali nde nzambe siko na place wana aye ko sala te mwana oyo baboti balobi ete Adam akomaki na 130 ans papa aye kobota mwana selon image ya nzambe te, aye kobota mwana selon image ya papa na mama. Balobi awa baye kopesa ye kombo ya 7 na Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 5 verset 3. Bokomona yango ezali base ya information qui mutoyeba que Adam a komaki na 930 ans et puis aeko kufa. Et puis cette wana salaki plus de 112 et 912 ans et puis aeko kufa. Et puis na kati wana il y a eloko moko to benga ngo ezali mystère de Dieu. Leri aeko sala biloko yo aeko loba na Genèse chapitre 6 verset 3 le Bible. Alors l'Éternel dit, mon esprit restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Papa, tant on a taliawa, nayoki somo mingi. Nayoki mona lisusu, pour que ça la différence moko balobi. Total na mokanda na psaume awa 90 to 90 chapitre 10 balobibwe les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil yoka balobi l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite, le temps passe vite, et nous en volons. Oyebi papa Achille, naiko vanda, na monite, Adam nzamba salaki ye, azalaki na genre ya forme ya nzoto mosusu. Tango eko sala masumu, manifestation salamaki directement te. Oyebi ke Adam neva mukolo musu bafandaki, kaka tolobaka neti mwasi na mobali mwasi akomo tuna mobali alobi me yebisanga nanu me masumu yango tosalaki me makambo yango tosalaki me nga nazomona eloko moko te Adam alobi na bino peut-être zela nanu bavanda botango babotaki Kain na Abel bafanda mokolo moko baye koyoka nouvelle eyeleli bango te Kain auti koboma Abel. Nani kamboni jalousie. Oui. Omoni sikoyo après eko salama nini tango nzambe a décida ki te moto vanda na 120 ans eko ko zala te tant oyo Adam na Eve ba vivaki na mokili tant oyo baki ko salama sumu toyebi yango penza te ba komeli biso te peut-être na ba buku mususu soko tangi na mikanda lokola ba Josephus aza historien juif akoma makambo ebele na kati kuna siko makambo wana ekoki kolimbola biso mwa mingi mais na ndenge ya émission toza nango lelo ekozala te corps oyo Adam na Eva bazalaki nango bayaki koperdre yango bazalaki na forme ya corps spirituel pe na corps spirituel wana eyaki kosala ete soki akanisi asali mouvement soki alobi likambo esalami aza lokola nzambe na jardin de den wana mais sikoyo na période esalaki te bakoma na 130 ans
Adam akoma na 130 ans wana eye kosala te na période wana eye kosala te eloko moko mystérieux nzambe ayaki kosala oyo babengaka modification ya moto oyo asalaki ya liboso aye kolatisa Adam robe robe oyo tokomi nango robe physique parce que il a fallu azala na elongi ya nzambe awa bana boti à partir ya 7 awa bakomi na elongi ya mama na papa yango ezoloba te kobotama né de nouveau ezali très important na vie na bato yango ezolobela biso mingi awa na mozindo ke na Proverbe chapitre 18 na 2 elobeli biso boye ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Omoni ndenge to kanisaka. Bato ebele bakanisaka mabe ebele. Bato ebele soki oza na fondation malamu te, okobanda ko raisonner mabe. Si comme on place na mukana na Jacques 1 verset 5 elobeli bote. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Ce que vous avez sagesse, c'est un peu pas ensemble. Si koyo likambo na sagesse wana, eye kolobela ngai lisusu mwa mozindo awa, elobeli ngai mingi likambo na sagesse. Elobeli ngai mingi awa te na mokanda na Job 28 na verset 12 ezotuna sagesse ezali nini okomona place wana bazolimbola biso makambo na sagesse ezolobela biso nini balobi ke eloko ezomanke pa moto sagesse nzambe asalaki yo deja tozali esprit tozali ba esprit tozali na âme pe na kati ya âme ya moto toza na émotion pe tolati nzoto oyo omoni bazobenga ngo lokola robe ya résultat masumu cause ya masumu nzambe aye kochange robe wana achange nzoto oyo Adam azalaki nango aye kolatisa biso nzoto oyo na kati na nzoto oyo eloko ni toye komona awa toye komona biloko misato wana elobeli biso boye nini balobi ete nzambe ntango asalaki moto po avivre vie ya masumu te asalaki moto po ayeba pe masumu te pe asalaki moto po avivre vie ya bamaladi te pe na basymptome ya bamaladi oyo tokomona te pe asalaki moto te po akufa liwa physique oyo tokomona te moto ayaki na bomoi akufi te pe balobi nini malédiction eyaki kokota na atmosphère oyo tozali nango mokili ezali na 3 ciels il y a atmosphère premier monde deuxième monde esika bitumba oyo tongana tokobunda lelo ekouta esika balobi na Ephésiens 6 elobeli biso makambo wana polele ke bitumba ezalaka na nzoto te ezalaka na makila te ezalaka na banini na baforce démoniaque oyo ezali na monde diabolique oyo Lucifer ayaki nango mpe na babuke émissaire na ye donc eza na makambo ebele awa ezali koloba te yango balobi ke nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes na ba ange oyo bakitaki na mondo tozali nango yango muni likambo eza koyo limbolanga mingi likambo ya ba malédiction donc eza ko make sense ke ba parents na biso basalaki masumu pe masumu bango basali biso bana tokomi ko subir na ba conséquences ya ba masumu bango basalaki soki totangi na Exode chapitre 25 tokomona yango soki totangi na Lamentation 5:7 tokomona yango sikoyo na place na yo komituna lisusu
yona nga o tozali kobondela tokoyeba te tomoni awa te avant nzambe asala Adam na Eva ezalaki na monde mosusu monde wana bademo bazalaki bato nzambe ya bomi bango bakomi esprit mauvais wana oyo ezali kotambola. Ce sont les mondes démoniaques. Tosalaka pe distinction makasi ba ange oyo bakweya bazali ba démon te pe ba démon bazalaka ba ange te. Tokoya kote yango pe tokoya kolakisa ba verset biblique oyo ezali ko confirmer makambo oyo toza koloba na poko na lelo ezali tellement kilo mais ezo senga ka révélation na nzambe pe apesa biso tango tozali tolimbola bana na nzambe. Sikoyo na tango wana balobi ete Adam Neva nzambe asali bango basali plus de 6000 ans na mokili ngana yo toyeko bima na mokili na mbula nini tobotama ndenge nini baklan na biso esalama ndenge nini sikoyo lere biso tobimi na mokili oyebi te besprit mabe wana bademon wana bazali très intelligent ndeko na ngai bazali stupidité ndenge bato mosusu bazokanisa baza très intelligent bayebi te koko na yo oyo ya liboso na clan na bino po toza na baclan bisika touti na baclan wana ekoki kozala nini bamiyibi bakozala na kati bato babomaka na kati bazali bato basalaka bamakambo ndenge na ndenge ezali wana sikoyo balobi ete malédiction ya bato mosusu eye koaffecte yo sikoyo eza koaffecte biso ndenge nini toye komona pe eloko mosusu ya mabe lelo na communauté ye soki olingi vi ndima kaka Yesu epuis makambo na yo echange mais tomoni bato ebele baza na baeglise oyo ya 4000 soi-disant mais ne se retrouve pas bazotambola na bamalédiction plus eza koyebana te bazolimbola bango bozino te yango te nzambe azosala te na chaque temps na chaque saison akolamwisa akotelemisa bato mosusu baya na makambo ezalaki limité na période moko bato mosusu bayosala extension ya connaissance wana po te mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Omoni papa sikoyo na place wana clan na biso esalama ndenge nini naye koyeba te na barecherche ndenge na moni baclan banda kosalama ndenge nini omoni ndenge toza na ville wata moswao bachef coutumier oyo babengaka bator na bachaque coutume eza na bato ayeba histoire ya coutume yango omonaka na bajuif banda kosala mingi omonaka bapesi yo mingi baloba yango nkodia mais eza nkodia te eza histoire ya koyeba ligne ya famille na bino oyo azalaki nini lelo tozali lelo yo obotami na papa obotami mpe na mama est-ce que mama azalaki parfaite papa azalaki parfaite bauta wapi omoni mingi biso baparent na biso babotama na bavillage na Congo baluba bangala baswahili mpe na bakongo bauta na soki baki bandoki toya koloba yango bien awa bazalaki kosambela nzambe te bazalaki kosambela nini il y a les esprits oyo babengaka les esprits territoriaux baesprit territorial wana na chaque territoire ezala na Angleterre awa les esprits territoriaux ezali komona place moko ezali bato bakufaka basalaka baaccident ezali biloko ezali réel ezali monde satanique moto ezali kocollaborer na bato spécifique yango elobeli biso awa na Esaïe chapitre 19 verset 3 elobeli biso boye l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil on consultera les idoles omoni baidole baza banani milimu mabe ya bakoko ya baclan ndenge ezalaki na clan mosusu bazalaki kokumisa zamba na baclan mosusu bazalaki kokumisa banzete na clan mosusu bazalaki kokende kokumisa mai ekomaki nzambe yango babengaka yango panthéisme force ya panthéisme yango moni na baeglise mingi lelo oyo bayebi makambo bien te bakoteya bato lokola église catholique mingi na baeglise mingi ya bareveil oyo bazoteya bato mingi bacredo et le dogme oyebi yango bien donc ezobima baidole wana bauta wapi baidole oyo bazoloba awa balobi et les enchanteurs
ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Avenir à Moutouza prédit na Nzambe. Parce que Nzambe alobi mokolo yo botami. J'ai décidé que na tie esprit na ngai kati na yo. Na esprit ozali na âme. Na esprit na eko salo na 5 sens. Ozali ko simba bato, ozali ko mona, ozali ko lia, ozali ko mela, ozali ko yoka. Wana 5 sens. 6e sens na bisonde esprit ya Nzambe yango ezo senga na mutu oyeba Nzambe malamu. Yango tolobi awa ke bato wana oyo bautaki na ba mboka na ba village bamemelaka biso Nzambe oto bamemelaka biso makambo na coutume, l'esprit de coutume. Siko ba coutume wana mingi ba clan wana bandako sala mingi ke ezalaki te bato bavandi na mboka moko baswani. Tango baswani ba chef coutumier bazali lokola ba co-représenter lokola ba juge ya kimokonzi ya mabele. Ba les esprits to bengaka territorial. Lui motowana lokola toyena mukiri, ça fait plus de 6000 ans. Transfert ya information et kenda ndenge nini. Ezana batu mususu papa lokola batu ya lelo bano ya lelo ba uti na bakinchesa ba otambola baza aveugle. Il faut que yebaka tes origines malamu. Soko yebi origine na yo na peso nini moko illustration moko. Obi que les Américains ont quitté, les Américains noirs ba kita Afrique soki 400 ans, plus de 400 ans. Mais souci na bango ezalite aye ba mwe sika auta. Mais ngai na yo ndeko to botami na continent africain. Toyebi ba région, toyebi ba parent, toyebi ba koko, to sala ke for wana te. Mais loko toza kolela. Pauvreté, ba maladie, ba nini wana nyonso. Ezali les esprits territoriaux oyo esalaki te. Soki moto azalaki na maladie na ye. Eye kokota na génération mosusu. Toye komona ngo na Bible. Ndenge ezali koloba. Pe na ba réalité. Okomona ba makambo ebele ba malédiction oyo ezali na ba famille siko ba yebosala nini. Juge wana to mokonzi ya mabele akobengana bino soki bozaki miyibi. Yo daki muyibi na mwasi na yo na mwana na balobi ale bokende ko salo ya bino mokili. Kokende boke kuna esprit wana bo ezalaki manifester awa boko kende na ngo. Siko ler boko sala famille na ba omoni ba po via motoza na makila. Omoni via motoza na makila. Omoni sikoyo en ce moment là ndoko yo mona ba manifestation. Pourquoi batumusu bazo balate? Pourquoi batumusu pauvreté? Batumusu bazo que les classes, ba classe batanga, ba ebisanga balobi soko lingi reçu, c'est pas par l'éducation. Ye bakoyi kotosa na baboti na yo. Soki yo mwana oizali na vie, ozana mama, ozana bomoi, yeba kotosa baboti wana, secret a reçu na yo, ezali wana, le reste kozala histoire. Yango mone sengeli, toye baka makambo oyo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela plus de 2000 ans. Motatamboli na masum, tomoni ba prophète, tomoni batubaye, bazaki kolobakaka motomoko Yesu Kristo. Tango Adam neva basali masumu, Nzamba lobeli na Adam na Genèse chapitre 3 verset 15 à 16 à l'Obiboy. Alobi te nanzel atuni Adam. Alobi yo nan alobi te yo salaki masum. Alobi mwasi yo po pesa kinga. Irresponsabilité. Mbaye ko tuna mwasi alobi te ngai diable. Omoni ke na buto tanga mukanda o na uso na buto episo ya Josephus wana. Balobi te serpent na tango wana azalaki na 4 pattes. Alaki ko tambola na 4 pattes. Na mukanda na Josephus là to komi na bana ba yebi ko tanga pe ko comprendre ba kende batala yazaki historien alobi boy nyoka ya kalazaki na 4 pattes. Siko tango Nzambe aye ko prononcer malédiction sur nyoka wana, nyoka koma ko tambola ndinga zo tambola lelo akomi ko rampe libosa ya kidebo nazana ba évidence wana nyonso po biso to ko yawa tozolinga te to éclairer le peuple de Dieu moto na moto ayeba comme ça ba recherche oya koyeba toyeba pe mingi
omoni sikoyo na place wana eye kosala nini alobi te na nzela na mwasi lokola décevoir yo kaka na mwasi wana nde akotinda moto aya konyata moto na Satan moto yango ezalaki nani ezalaki Simon Kimbangu te ezalaki Shinto te ezalaki Mohamed te ezalaki soki Kimpa Vita te ezalaki soki bakoutume soki banini bakumisa te ezalaki Yesu Kristo balobi au commencement Nzambe azali loba pe a se manifester kati na mokila mukana na Jean chapitre 1 au komona ngo bien sikoyo ba prophétie ko salama te ya de cela plus de 2000 ans et ko salami molimo wana o Nzambe asala yo na ngai toza le produit ya ba papa na biso te toza ba produit ya esprit de Dieu en nous ne ba parents bazali lokola ba gardien de biso na sena moi awa sikoyo e osala te Marie balobi te Nzambe aye ko trouver grâce ya Nzambe aye ko se manifester pa ya Marie sikoyo il a fallu Yesu Kristo abotama aye ko botama afandi na mokilo emoni Yesu batu bamona Yesu de toute façon Yesu a changé l'histoire ya monde donc avant la naissance de Jésus-Christ et puis après la mort de Jésus-Christ bon lelo yo yebsana ke mutu wana azalaki te est-ce que yango yo za juste bo la justeté toza biso so batumito ezo sala toza na discernement tozo kanisa sikoyo na place wana qu'est-ce qui s'est passé Yesu Christ aye ko botama abotami azalaki na mission spéciale balobi Yesu Christ mission ezalaki nini il a apparu dans ce monde tozo bengango eza cosmos na grec balobi te monde eza na chaos te jusqu'à le monde eza na chaos babenga yango désordre social eza na mokili tozomona yango politique corruption plus moto alingi makambo Nzambe te bato égoïsme matérialisme nyonso wana Yesu Kristo aye na mokili lera aye na mokili atamboli na mokili oyo bakangi ye babaki ye nekulusu mpe na nsima na mikolo misato liwa ekokaki lisusu kosupporte nini wana te balobi ete ombre de la mort force ya mort elobi te moto oyo ana force mosusu tosa balobi na nsima mikolo misato aye kosekwa ntango asekwaki ezalaki ndenge nini atamboli 40 nuits 40 jours bato bamona plus de 500 personnes bamona Yesu na forme invisible oyo ndenge tobengaka lelo Adam Neva ndenge plan ya Nzambe asalaki te tozala ba créature spirituelle mais masumu ekosala te tolati nzoto oyo tokomi na eloko oyo mona te ke moto abotami lelo biso nyonso lelo tobotami tolaki na énergie bambulo tokomi omona mokomso olamuki na tongo oki loboko eza pasi ok pas docteur alobi oza no malamu ezoloba nini loi ya entropie so botali yango na badictionnaire bokomona loi ya entropie eza nini moto azoveillir est-ce que esprit ya moto eza koveillir non omoni moto akoveillir te omona moto azalaki nzoto moke akomi boye moto azalaki elongi moke elongi ekomi ye odéformé c'est force il y a cosmos na nature mais il y a une autre nature qui est nature spirituelle balobi te les autres ezokufa mikolo nyonso mais esprit ezali toujours vivifiant yango wana Yesu wana lere aye koloba te ngai na kei na likolo esengeli sikoyo natindela bino molimo mosantu molimo mosantu wana akorevele biso des choses cachées akorevele biso église moko na mokili oyo te ezali awa ya mir ekosalisa yo te ndeko na ngai paster moko te awa na mokili oyo biso tomona bapaster ya ndenge na ndenge tomoni bapaster oyo baza na influence globale me batikaka mokili oyo me Nzambe akoloba bi bon yo osali mission na yo tika te topona moto mosusu asala te makambo na ngai e continue na mokili oyo
yango bana na nzambe esengeli to tia elika na biso to talela Yesu Kristo wana basali ya nzambe nyonso moto nyonso azali un homme de Dieu alingi kozala na relation personnelle na molimo mosantu na nzambe pe moto nyonso alingi kosala mosala na nzambe. Il y a aussi les autorités ecclésiastiques oyo bavandi na mokili eloko oyo ozosala bato mosusu basala yango koleka azala rôle modèle na yo, rôle modèle na yo physique olobi ngai nasepelaka na mama lokola Joyce Meyer, mais Joyce Meyer kozala lokola ete landa ye yoka ye kende pa molimo santo wana alobi aza esprit ya vérité. Le même esprit révélé par Joyce Meyer, papa Maurice Serilo benini ou nini bako révélé pe yo pe okende kosala musala na nzambe na ndenge na malamu. Amen. Donc yango moni te balobi na makila na Yesu na molimo mosantu na nzambe na makomi na nzambe yango nde kosala ke miracle tokomona yango. Et puis miracle ya munene na mokili ezate tango mutu abeli atamboli tango mutu asali nini ezali tango mutu abongoli motema na ye nde balobi ete ba ange na likolo bazali kosepela pe bazali kosala fete ya munene. Balobi na biso te tango mutu abiki na maladi balobi nzambe alobi na tindaki liloba na ngai na kati ya liloba na ngai ezali na guérison, na kati ya liloba na ngai ezali na guérison physique, spirituelle, mentale nyonso wana eza na kati. Mais oyo ezali bien moto abongola motema na ye ayamba Yesu. Sikoyo omoni nazongi sikoyo na place oyo ezali nini balobi Adam ya liboso azalaki spirituel, créature spirituelle. Yesu Kristo azali nzambe ye moko a décidé na kati obi miracle Yesu Kristo asala balobi na mokanda Jean na suka elobi ete soki bakomi yango tokoka kokontenir te makambo asalaki. Balobi Yesu Kristo atambolaki na mai ndenge nini atambolaki na mai ndenge nini. Donc azalaki na nature adamique wana po babenga ye le deuxième Adam. Ndenge nzambe asalaki moto original moto akufi alobi sobi ke soka alobaki na Lazare teke Lazare abika bolamuka bakufi nyonso bazalaki na cimetière balingi kolamuka. Yango moni ete na mwana na nzambe esengeli komene une vie de prière solide. Balobi ete Yesu Kristo tango aye ayaki nde korépondre na prière oyo bandeko na ya basi basalaki. Yango lobi ke botiaki ye wapi ale bolakisa ngai Lazare yaka Lazare asali na maloba. Je pense que place wana tobungisa eloko moko ya mozindo yango tolobi te na poko na lelo esengeli tozongisa conscience ya bato na nzambe o baoyoka même osambelaka te peut-être lelo kozala mokolo oyo oyoki mpe etouche motema na yo mpe esali te obongola motema na yo mpo te nzambe asala na yo ndenge abengaki yo na mokili parce que biso nyonso awa nzambe aza na plan monene mpo na yo. Nzambe azali na purpose but oyaki na mokili eza nini. Nzambe nde mutu asalaki yo na psaume 139 ezolobela biso be quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Obi ke toza na livre moko na talaka be mission mingo ya oyo ya ba mystérieux. Donc biso nyonso nde tovandi awa oza na livre moko bakoma mpona yo yebi livre wana soko oyebi yango te loba na nzambe na makomi oyo psaume 139 oyo alobi ete les jours qui m'étaient destinés moni destin ya moto avant qu'aucun d'eux existait. Donc Dieu alobi ete objectif ya nzambe esengeli tokumisa ye ntango okumisi ete nzambe akobenda génération mosusu mpo bakumisa ye. Nakanisi na pokwa na lelo oyo tozalaki na yango ezali bobele message oyo tozali koinvite bandeko biso osalaka église te tozosala centre de prière esika te moto aye
ayoki liloba na Nzambe na muzindo pe amiyebi azala lolenge oyo ye azalaki te na faute ya temps pendant que biso tosambelaka Nzambe pambola ngai mais toyeba te na mokilo il y a des gens qui sont là bango musala na bango ngai na yo tobonga te sikoyo tokocombattre bango ndenge nini tomoni na mokando tosalaki ya semaine na parlement britannique les politiciens balingi ngai na yo tozwa te donc balingi kofrene biso sikoyo tokomiyeba ndenge nini tango tobandi okota na mozini tobandi koidentifie bato wana tobandi o nde ndoki oyo boye sikoyo lere bakozala ke bayebi bango baforce na bango ya molili esili yango moni tokoma bato na sika tosanganaka tous les dimanches de 13h à 15h puis tous les mardis tozalaka awa et puis mercredi tozalaka na prière d'intercession de 18h à 19h et puis tout a besoin il y a makambo eza facilité tu as besoin ba sponsor tu as besoin ya bato bakoki kozala lokola ba partenaire pote basungaka biso toza na biloko ebele ya bien oyo tokolakisa na communauté po ete bozobesila na communauté oyo Nzambe atelemisi bato moko nous sommes moi je suis un terroriste spirituel esika molili ezali soki nakomi molili efo ekima et puis balobi ete na kati na Londres awa une nouvelle révolution évangile eye botami awa pe ezali awa na Zai TV tolingi bino mingi totindeli bandeko nyonso oyo baza na Belgique oyo bana France oyo bazali bisika bozali bokolanda biso en tout cas totindeli bino bambote ya mingi totindi mama Brigitte mbote mingi Serbe ya mbote mingi mama Lipasa mbote mingi Sœur Charlotte bino nyonso oyo tozalaka na bino na mama Adèle Bumba mwasi ya papa Simon totindeli bino bambote mingi et papa na kosukisa ekozala bien okamba biso na prière ya clôture soko za likamba koloba oyo babongo tokomika mardi prochain. Amen. Nzambe azwa lokumu. Oui, c'est vrai que Dr. Koyoka Maloba Kitoko Matea Oyo vraiment est marqué Mité Manabato. C'est vrai que le Nzambe ne m'a pas maté sans pour autant que ça la effet nango. Donc il y a qu'à séparer le vrai et l'ivraie. Donc qu'on séparer mon lili na ko émettre lumière parce que le Nzambe ezali c'est vrai que ezali sel ya mokili donc et pas nani molili ezalaka soki lumière ekomi wana et dominaka likolo ya molili ata ezali ndenge nini na degré nini lumière et dominaka donc ata na kati ya zamba ata molili eza ndenge nini soki opelisi torche na grandeur oyo nani ya molili torche et le faux donc éclat wana il faut dominer et environner et avaler nani ténèbres alors tika ete lelo na Nzambe e banatina na kokumisama Yesu Kristo comme ye moko azali parole parler ayebanatina na kokumisama na kati na bomo ya moko na moko Nzambe tata na biso alikolo natoni kombo na yo na sanzoli yo na netoli yo merci pour na liloba na yo oyo uti kobima na sika oyo et bimaka pamba te sans pour autant que et ça là ba éclat et séparé mbuma malamu tout comme mbuma mabe de kana tina papa kosala na kati na mitema na bana na bato tika ete liloba na yo oyo ebimi etonga bomo ya moko na moko ba kai ekoya bato bamona lumière babikisama bapambola mabake de liboso ba expérimenter grandeur nature na yo na kati na bomo ina bango pambola moko na moko zwa lokumu nkembo pe masanzoli ezonga na mboka na yo papa na kombo na mwana no Yesu Kristo mobikisi pe mokonzi na biso nyonso. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Message ya suka tozali kotindela bato bazali kolanda biso boti kolanda biso na Zai TV
ezali télévision oyo ezali te ndenge tozali bato baolanda biso na télévision bazali topesi bino mbote pe ba oyo baolanda biso na voie ya ba internet bokoki kotala biso na www.zairtv.com bokoki kolanda biso pe lisusu na www.zairtv.co.uk bokoki kolanda biso na Twitter Zair TV Zair bokoki kolanda biso pe na YouTube na Zair TV bokoki kolanda pe biso na Facebook Jean-Marie Jelengi bokoki kolanda biso na Instagram Zair TV 3 tozali bongo na o nyonso o babengi ba réseaux sociaux tozali bien connecté pe na ba WhatsApp tozali pe wana to tindele bino pe mbote pe tolobi ete oyo bazali na ba télévision oyo ezali moderne oyo tokobenga ba modèle oyo basali na Samsung to na LG bobenga papa Jean-Marie na numéro oyo 07 46635 4213 ou na 0789 588 7911 baoyo balingi pe kosomba décodeur oyo ezali baoyo baza na ba chaîne na ba télévision oyo te okoki kozwa décodeur oyo obengi papa Jean-Marie et puis okomona plus de 4000 chaînes oyo kopesa bino ba information ya kitoko ba fake news te ba information oyo ezanga source te bokozwa ba information malamu bokozala bien équipé bokozala bien formé na makambo oyo eza koleka na mokili oyo ya nzambe makambo nyonso eza na kati wana. Merci. God bless you all. Thank you. Ekoyebana